Mutu nyonso te azali mutu ya kokotisa ye pe na vie na yo. Mutu nyonso te aza mutu akoki kozala pene na yo. Bosala attention. Surtout bato boye kokutana na kimokolo oyebe sika uchi te boyeka na mboka mopaya bokutani bokomi okola bandeko oyambie na vie na yo opesi nyonso ya vie na yo faut kozala na bokebi et puis faut kozala na vie de prière ya makasi. Boyoka lisolo oyo ekomeli ndeko na biso ya mobali. Eza na ndeko na biso moko ya mobali aza na poto ayaki poto koluka ka ndenge ezalaka. Akutani na famille moko papa moko na mwasi moko mwasi na ye bayami ndeko na biso mobali bakomisa ye lokola membre famille na bango. Vraiment balingaka ndeko na biso na mobali mingi basepelaka na ye makasi ndeko na biso mobali asepelaka na bango. Papa wana na mwasi na ye bana pe na bata ba vie de prière. Ndeko na biso mobali azali na mukanda te. Mais famille wana papa wana na mwasi na ye ba adopta ndeko na biso bakomisa ndeti mwana na bango. Mais malheureusement papa wana na mwasi na ye batikalaka kobota te batikali kobota te basali 15 ans de mariage babota te. Mais papa wana ana bana na ye na mwasi mosusu. Mais na tantine wana na ndako babota te. Mais na ndeko na biso to bakuta na ndeko na biso ya mobali ndeko na biso mobali azali na mukanda te to pesa ndeko na biso kombo Frank azaki na mukanda te Frank. Papa wana na mwasi ne bazui Frank okola mwana na bango. Boyebi kaka vie ya poto nde ezalaka bangunda banini kovanda na foyer. Frank ayaka na ndako ya papa na mwasi na ye aliaka apasaka ba weekend kuna akoki pe koya une semaine 2 semaines bavandaka bien. Vraiment bavandaka bien makasi. Frank aza na vie de prière. Bandeko wana pe baza na vie de prière. Bazala basolana. Donc mwana na bango ko akomaki ndeti leki na bango. Ka ndenge zalaka bomesani bokomi pe koyeba na ba famille. Frank ayebi bandeko ya mama wana na papa wana. Papa wana pe akomi bayebi bandeko mama ya Frank na bandeko ya Frank bakoma ko solula bakoma famille. Frank azalaki na mwasi na ye atikaki na Afrique na Congo. Frank a présenté mwasi na ye epa ba parents wana abi oyo baza ba papa nanga oyo aza mama nanga. Kaka ndenge ozwaka papa nanga ozwaka mama nanga faut zwa pe bango po na mboka oyo soki bango bazala fite nga na lingaki nayebi te soki nalingaki na suka boni. Ndeko mwasi pe azui numéro étant en Afrique akoma pe kosuana ba papa wana na papa wana mama wana okola ba parents ya mobali na ye ba parents adoptifs ya mobali na ye. Vraiment bazalaki na relation moko ya kitoko problème te kosuana te bitumba te. Ndeko Frank abundi na mokasi ya mwana mobali azui mokanda nzamba asali ye grâce. Ndeko Frank abengisi mwasi na ye asali regroupement familial. Et 8 ans et pour qu'il kozwa une année et demie 2 ans mwasi na ye aye. Tango mwasi na ye pendant ndeko sala ba dossier mwasi na ye ayebisaki papa wana mama wana po bazana ti ba parents na ye na poto awa ba encourager ki pe abengisa mwasi na ye po basia poto mitu pasi basia poto baza ba comportement mais comme azala mwasi na ye obayeba na bandakala ekezala bien soki abengisi mwasi na ye. Ndeko Frank abengisi mwasi na ye pa komi na poto. Koko makomi na poto semaine na liboso papa wana na mwasi na ndeko Frank nde bakelaki kozwa mwasi ya ndeko Frank na aéroport. Bazui baye na ndako epa ya papa wana bavadi papa ngozali na ndako ya munene 3 chambres salon. Bavandi ndeko mwasi avandi na mobali na ye Frank wana pendant 2 semaines. Après baki epa na bango Frank azalaki déjà na ndako na ye azwaki déjà mukanda. Baki epa na bango ekoma weekend nyonso mwasi wana wutaki Afrique akendaki pa ya ba parents adoptifs ya Frank. Akenda ko passer weekend kuna bavandaka kuna baliaka kuna soki mama wana lambi biloko Frank yaka na mwasi na wana lambaki fumbwa boya kozwa. Soki lambaki mbinzo Frank ileka na mwasi na lambaki pose boya kozwa. Na lambaki mapeka ya lion boya kozwa. Na lambaki mutu ya ngombe boya kozwa.
ezalaka bongo aza base koma parents na bango donc bakoma penza famille penza elie parents wana elie Frank likambo moko te ko komela Frank na mboka wana soki papa wana babimisi mutu te likambo moko te ko koma na mboka wana e komeli papa wana soki Frank abimisi mutu te bakoma penza boye penza bandiko mwasi pe kokutaka bongo pe mwasi pe akuma bandiko. Moi, ça y a qui pendant vers octobre. Bonne année, Kokakate, bonne année, ils ont poussé. Moi, si a fêté décembre, le 25 décembre, na Franck, bon, mi balé. Il est que là, bon, pinza, bobi, kaba décembre, poto. Bongo, moi, ça qui Afrique. Maman, wana bengabi. Oh! Voilà, comment il ça va? Ça fatigué. Maman, wana bengié. Oh, bino ndenge nini bo fêter décembre le 25 kuna ole boya ko fêter le 25 na biso ndenge nini bo fêter kuna moi ça bi mais maman olimbisi tala kaka to linga ki to déranger bino maman na bi bo déranger banani bino bozo kwa bana na biso nzamba pesi biso ese bana ba déranger ba parents na bango longola mutu ndako na biso ku to koma chambre na biso to benga rango chambre na bino chambre na to kanga rango soki bino boke soki bino boye to fungola kango bozo ko la bana na biso boza kokoki jamais en aucun cas bo déranger biso longola esprit wana na mutu na oyoki nga mwana mwasa na bi mama na yoki alingi komona bino awa yo na Frank bo fete bonane na biso na kotumba kutumta ntaba ya mubimba na somba kingulu to ko fete bato ba ya ko ya awa to ko fete bino bokoki kozanga feti ya le 1er janvier te. Moi c'est ABC Frank abi Frank ta ba parana moi so da ko ya ke ba parana ya ta ba parana yo balobi to ke ko fete kuna Frank abi atenga linga ki te to ke kuna na boy ko déranger bango na linga ki vraiment to fete kaka biso mi bale moi sina bi to tu ko fete Noël et mi ko ndeko to zaki na matanga potongo peze elengi ka na ba photo ko vivre vraiment boye pour tu za tinati ngana ko fete na awate ngana ko fete na ngesika to za ntabangulu batu bakoya ngana ko fete na abuna moi je vois na Frank musukusuku Frank alobi OK pas de problème les 30 ko kakate les 30 et cookie Frank akangisi bisaka na ena ya mwasi na ye nzele pa parents na ye adoptif kokoma bakome pa parents adoptif bayambi bango bafungweli bango pe chambre mama na bi omoni chambre ezaka ya kokanga efungwa makaka soki bino boye bino mutaba bokota kuna bakoti kuna Frank andaka ko yemusala abi anga na kika ko déposer ye pona ko sala les 30 pona la muka les 31 na ko sala menaki ko tika ye awa na ko zonga kaka na pokwa maman na bi pas de problème atiki mwasi na Frank atiki mwasi na Frank ake musala mama na papa pe ya mombali pe ya mama wana pe akenda ki musala batikali ya ka basi na ndako babeti masolo na boss boya ki ko ebisa bino po ifela pisa bino moi sentiment ya lisolo ka ndenge zalaka ndeko mwasi akomaki na zemi mais zemi mona na kiete ka ndenge zemi zanga na ba caprice nango emoko changer boye ndeko mwasi azalaki na mulangi na ye na sac atambola na mulangi na ye po zemi nezalaka na tongo ekomi mwindu na tongo ekomi pembe na buto ekomi chocolat donc zemi na ye échangeaka ye ba humeur échangeaka ye ba façon ndeko mwasi akoma kotambola na mulangi na ye na kati ya sacoche na ye ayoki mal à l'aise azui mulangi na ye abimisi mulangi akomi kobwaka soi Maman Nathalie, ndeko mwasi ayebi ke wana azali mama ya mobali ne mama adoptisa mobali na ye. Ayebi si mama na bi maman. Ngane naza boye naza na zemi. Na zemi. Nazui zemi. Mama na bi yoko yebo zui zemi en tout cas. Maman wana lobika kabungo achena ye commentaire mosusu te. Mais moi na moi ça ntango atali mama na monde si imera mama wana e baby échanger. Na mutu na ye alobi peut-être ndenge ye nana boti te nzamba pesa ye bana te peut-être que sali ma be moi ça na komi na ko se gêner ko se kipa bisabi po ani na ibisaki fe na ibisiti peut-être et sali ma be yazo luka bana mbula na mbula 15 ans de mariage nana boti te ngaka na ye lobi na komi na zemi
et ça lié bien te mais banda wana mama wana zo kipe di soute mama na vandi kaka akomi sola komi kotala TV ndeko moi ça komi poser ba question mon tema ne komi kamba mbango mobile na Frank azonga butu ko kakate butu koki Frank wana azongi papa ndako wana pe azongi mama wana pe climat na epe mote nde vimba ki wana akiti pe akomi calme Frank azo mena vin na papa ndako mama ndako azo mena na jus na mwasi ya Frank bazo soa bongo donc kitoko pas de problème basisi ko sola e akola le koki Frank akoti na chambre na mwasi na ye papa wana pa koti na mobile na chambre moi ça Frank abengi faut kabi Frank na likaki na biso likambo banda kala mais tellement tozana nda kuna bango toana sanonga moyena ibisa ezati omoni ndenge na koma otambo na mulangi ya basoyi po bazemi yango ezwanga moko komobwakisanga basoyi moko na koma kobanga na zanga mulangi wana zaina mulanga na sake na yoki posa kosanza mbala moko kaka bosibit mana yoki posa bwaka basoyi nyana bimisi mulangi nanga na bandi kobwaka basoyi bon tant ya talinga za pe mama mokola ko comprendre na yebi ke bozala na ye bien na koki ko bombela ye lisolo oyote nouvelle oyote na yebisi eke na anazemi mama na wana na moni bizarre apesinga ni félicitation ni koseka alobi nanga kaka OK na moni bizarre Frankabi madame mon épouse bizarre lisusu ndenge ni yo mona kaka bato nyoso do bizarre obi ke mama o aza peza se na ngai muntu nanga peza na mobali na ye kota jalousie na hebiete moi si o asambela ka makasi peut-être mon ndenge na abochi bana te peut-être ça lié ma te moi ça la vie Franco vous a la peine a raison bazui balali kolala balali kaka na butu wana Frank a gagné moi c'est na la musi nini mbala liboso ngai na lota mama ya ndaku uyo na loti mama ya ndaku oyo alali na katikati na biso mibale donc nga na lali na awa yo lali awa mama ndaku alali na katikati bandeko bolimbisanga Sylvain Owen mama ya ndaku alali na katikati na biso mibale tu le mets dans notre chambre mama ya ndaku alali na katikati na biso mibale moi sinabi oyo ndoto nini bwabi ngapi mbali boso peut-être ndo beteli ngali solo ya zemi wana ekotinga na makanisi ne na loti ba continuer pongi na bango balali kaka na butu wana ndeko Frank aloti na ndoto na ye mama wana zo beta po ngong na kati ya ndoto ndeko Frank alamuki afungoli porte amoni mama wana na bassin moko ya bleu ya muki abinya ndeko Frank na chambre na biso mai ezobima te na ye kotoka mai awa na chambre na bino po naza na besoin ya mai bolimbisi bokotisa ngai ndeko Frank eza akotisi ye na ndako na chambre na bango ake na toilette ayoki pe nde mai ezobima tcho mama wana atoki mai asisi kotoka mai abimi ayebisi bango merci ndeko Frank alamuki na ndoto abeteli mwasi na ye lisolo ya ndoto wana balali lisusu basambeli na bango te bamoni onka normal balali bona ne lekaka te bona ne leki bafete ki tok ntaba nde taba ngulu nde ngulu kwanga nde kwanga makaya bunde makaya bafete bona ne pinza kwa na konguko bafete ngo bona ne sila kate sili les 5 bakangi bisaka na bango bazongi mama na bia bozonga soki bolingi oeza ndako na bino pas de problème bandeko nakozonga na bazonga ki wana mama wana azui robe ne ya bubu batindelaki ye na Kinshasa robe ya kitoko apesi ndeko ya mwasi ya Frank abi robe ekesunga yo comme oza obandi zemi tango zemi ekoma munene robe ekesunga yo zwa robe oyo ndeko mwasi ayebisaki mobali na ye Frank te
bakomi na ndako ndeko Frank le 5 ndeko mwasi le 6 ndeko mwasi Frank yake musala ndeko mwasi swa robe wana na njote wop alati robe bazalaki na rendez-vous pour bakende kotala sexe ya bébé na bango aza mwana ya mwasi to azali mwana ya mobali. Jour à rendez-vous eko caractère jour à rendez-vous ekoki ndeko Frank na mwasi ne kunya kudu batamboli ti bakomi na hôpital balalisi ndeko mwasi kande balalisaka na poto atomboli chemise bazwi appareil échographie babandi ko checker docteur azwi TV abalusi mopanzi po tango bachekaka bazwaki TV babalusaki po mwasi atala mwana na sexe mwana nde mwana azo bouger mbala moko docteur azwi acheka ta ba 15 minutes azwi TV azongisi côté nayi docteur akomi ko cheki docteur akomi ko luka neta zo luka diamant na mabele luka diamant oh ndeko Frank na mwasi na motema bango komi di bandi kobeta docteur aza kobalusa kaka machine wana échographie kaka boy aza kobalusa machine échographie kaka boy docteur aningisi moto abalusa basi aningisi moto abalusa aningisi moto ndeko Frank na mwasi ne bazo comprendre te docteur alingi kolobe le côté docteur telema kende ko benga ba collègue na ye ba docteur baye ba docteur mususu misu kaka boy bafungoli misu kwa ba madinga na bango bazo tara kaka boy bisu kaka boy mwasi na mobali bazomona TVT kaka ba docteur wana bapelisi misu baza kokengela oh ndeko Frank atani na mwasi na bime o likambo nini yango banda babandaki ko chao machine bazongiso machine babeto machine koto bazongiso machine koto elinko laksanie mwasi na bingala yepite tozelaka baza kolenga badote ta basisi kota badote wana mususu bakei o atikana na bango atvandisi bango abi madame la habitoi alatisie apangusie alatabi. J'ai une mauvaise nouvelle ya kopesa bino nazana sango ya mabe ya ko annoncer bino babi sango ya mabe bango na mutu na bango bakoka sango ya mabe soki sango nini soki ndenge nini bandeko boka sango ya mabe wana sango mabe na kopesa bino mwana na bino na kati ya libumu akauki akomi kola mbisa kokauka kup akauki pona nini po liquide amniotique mayo yo ebombaka mwana na kati ya libumu ekauki yango mwana akauki mama ndeko Frank na mwasi ni babandi madilwe babandi kolela docteur abibo lela te boza ba gêne ça arrive c'est ça makambo za rare liquide amniotique kauka mais ça arrive boza ba gêne boko bota bana na bino bo s'inquiéter te boza la kimia baleli babinde toza awa photo sala yo irtage pona kobimisa bébé po kotika na mwana oyo akufa te et puis akauka na kati ya libumu basali kirtage babendi mwana vandi mwa 3 jours na hôpital 4 jours azongi na ndako kolela ndeko Frank abi likambo eza suspect mwana ko kokauka na libundeni to likambo ekuti na famille na bino to uti la famille na biso nga likambo na kotika te fonga na yeba ndeko Frank benga ba prophète wana ya baba na Kongo wana bazaka mandefu baba to bazaka kovo mandefu ndeko Frank andaki kosambela nzoka ndekuna avant ya poto abenga ba prophète na bango a expliquer bango bandeko na ngai a expliquer bango ndenge nga na expliquer bino libandeliti suka ya lisolo ya hôpital nde bakendaki na hôpital ndenge babi mwana kauki yazo mona likambo eza suspect likambo ekusana ekuti la famille mwasi na so na famille mwasi na ite kuchi na famille na ye moko ndeko Frank bato balingi te ya bota bato balingi te azala kimia asali nanu boya bwaki pona kozwa mukanda asali boya bwaki pona kokoma poto mwasi ne pa komeza kaka bitumba pa kutana musala bitumba bebe na bango pe liboso susu bitumba o likambo nini ba prophète ne babise babindeko Frank melama ya pio tozo kota ba prière nzambe alakisa biso soki problème oyo ewuti kota famille ya mwasi na yo to kota famille ya mobali na yo tokoyi côté na famille na yo mobali tokoyiba ndeko Frank alobi OK ba pasteur ba ki ko dire retraite ya une semaine ba baba wana
bakoti teza une semaine babenga Ndeko Frank. Ndeko Frank boni malamu toye na réponse on Nzambe alakisi biso. Ndeko Frank oui makambo ya mwana na waka uki na libumu euti ni na famille na yo ni na famille ya mwasi na yo euti na famille moko bozala kana kuna na mboka oyo bino bozali. Ndeko Frank abane abi mwasi na yo mama wana papa na baba bayiba peut-être baba bayibi famille wana te mama wana apesaki ye robe wana ndezalaki porte d'entrée ndoto oyo yo lotaka Nzambe alakisaka yo et pourtant Ndeko Frank abetele boba ndoto wana te mayo yo mama wana yaki kotoka na butu ate ezalaki ndako na bango ka ndenge yo abetaki porte yo fungolelaki porte ndeko ofungolaki porte mpona kolivre mwana na yo mayo yo amemaki wana ezalaki liquide amniotique yango nde ekawisi bana mwana na bino na libumu ni famille na yo ni famille ya mwasi na yo ni nini bazala sima likambo oyo ezali famille oyo yo udima kuna na poto nde esali yo boy. Ndeko Frank asimbi motu abi mosunga na mona kasambe ya kabonjo nda mwasha misala mabe Nzambe na ngai Seigneur yaya mwana mwasi wana banda sala fausse couche 5 ans asimba mwana na maboko te ba prière ba retraite ba jeune abeti 5 ans avant lelo abota bana na ye lelo na ngonga oyo tololoba abota bana na ye misatu ya basi yango alobi nanga mama Friteris pesa bandeko na biso conseil biso nyonso tutu wana courage ya koleka na TikTok te biso tutu wana courage ya koleka na YouTube te poto beta ba solo o ba histoire vraie zo comme na biso comme yozu courage o leka liboso ya bato o expliquer bango beta li solo nanga moto nyonso tutu eza moto kopesa confiance moto nyonso tutu eza moto kofunguela yo porte ezate po moto zo ba Yesu azokosambela oyebi motema na ete tala bandeko o bazwaki mobile nanga okola mwana na bango ngape nazwaki bango kola ba parents na nga nyonso ya biso to bandaki keke koloba tala makambo mwasi wana asalinga abebiseli ngai mwana abomelinga mwana kiaka kobebisa na kati ponga na bota te pendant 5 ans na simbaka mwana te lelo na simbi bana na nga na boti bana nga misatu ya mike mengaki na pesa o ili solo oyo okende kubetila bandeko bazwa mayele moto kutani na kimukolo oyebi ete oyebi porte d'entrée na ete okomisi mbala moko famille na yo akoti na kati ya vie na yo abetaka masolo na yo oyebaka vie na yo est-ce que oyebi moto ozomona posone oyebi motema na ye ezateke moto tozokende na église azoba ababa shinga baba aza mwana ya Nzambe Satan pe azalaki angelu avako ma Satan azalaki ange de lumière alors bandeko nanga botimba ezelo kwa tindelinga eza phrase de na suka botimba donc ezelo alobi nanga li solo e salameli ye abinga na betela bino bandeko bobo sanko like ko partager te so ibi bo partager te bo like te nanga ko partager linga na ko like linga YouTube eza ya lingala en tout cas bisous to kutana à la prochaine.